président Nazola Laté. Nous avons ma casse. Surtout les lots vraiment à 3h du matin à la lité, on a les mères, moi, et on a ma tour et cominga, et quand on a des tempas, mon tour et fongami, comme la zone ni mobo, et donc on a le bellinga qui est maman Agnès. Yozola, la dessous, n'a-t-il pas là ou bien Zotala? Bana oyo ba combattant ceux qui bana ba combattant ba combattant ba nanzami makaso bilanga abi bana ba combattant ba moni passe mingi tangue koki bana ba combattant yibite ki mukonza sana kacha bana wana ngabi bana bilisusu nzami abi nzami yo ba ke bana ba combattant ba nyoko mingi metangue koki donc na mboka France oyo mwana na kacha ba combattant mukonza sana kachi wana donc botie maboko bokumisa nzambe bana mwana waza wana ta mukonzi wa na mboka Kongo ezali mwana wana combattant. Même quand la minute dans la religion, il y a la sapologie, il y a la Didionzongo, il y a la Rosa Muntu, la sapologie à Kalako, la vie on a photos à la Bango et Longo, mais Nzamba Tindinga pour le Belaba, oh, bah éviter Kazali, bah il y a Nzamba à ça, la Kanakacha Muntu Netting. Moi, Nzambe, c'est passé dans le sel Nzambe Boydon, on a commis Nzambe. Makamo qui est musique est na opinion Nzambe. Jésus t'a dit na fête à maman et Maria. Na canali t'a fait ainsi là qui. Jésus a bien quitté. Mais azay mo sala nzambe. Azo péché. Azo mona nyonso. A bien qui danse na canali, a kata qui danse. Ah oui, Jésus a kata qui danse on dit matin, na ba Jean na ba Judas, bien qui na ndenge boma. Et puis ngani so yo vraiment. Donc c'est Agnès monité que ceux qui osa ko sala musala parce que ça musala ozo sala koyembe la kolo, il faut quand même elater na yo et ça un exemplaire pour na choqué parce que là télé mieux ezali neti mwasi moko azoluka na ye mibali aye na ye kolakisa nzoto na ye na ba télévision ngai ezali te parce que na lata boye mpona oluka mibali ya bato nga moto azali libala mobali asalinga mabe kutu po alianga nga na kimi refuge pa nzambe oyo lukasi mobali. Donc tomonaki na émission na yo na Dani Bokombe ozalaki ko se gêner même pas c'est ba griffe na lobi sapato yo boto ezali soki marité soki nini bongo lelo ndenge obeti parce que oza sapolo ndenge obeti biloko nini boye te na za boye papa na Zara Zara ndenge aza boye ezali te ke bamona Zara me bazomona nde motema oyo nzambe ndenge azolobela nga na osaleli ba misusu te aza alati puta pa boma nzoto na ye asamaka masumu azobina mibali ya bato et puis abomana akosaka ye aosambela mais non mais ngai na osambela na ndenge nazokolata na kotika ngo te po ezali sap na kotika ngo te mais nazokumisa na nzambe oko likoyoka ngai na koyemba na ngai kondima nde moto kobikisa ye lokola nga mpe kondima na nga moto efikisi ngai na ndenge na kokumisa nzambe na nga. Nakombo tata pe amwana pe musumu limo santo nzambe na beleli yo na tango yo na beleli yo tozabata masumu tozabata kokate yawe na beleli na tondi yo na kumisi na nyonso yo na malobo bimisilinga na oyo zolobela ngai ezande ya yo ozali nzambe miracle ozali nzambe pomoi ozali nzambe asalaka moto azala soki yo te ndani mosusu yo mpe moto opesa biso pema pour la tango opema tozoloba oyo eza yo na tango soko lobi kozwa pema na yo nzambe na koloba eloko te okozwa lokumu mais tata nzambe na beleli yo tika ete napesi mboka Kongo na maboko na yo napesi famille na ngai na maboko na yo napesi bana na ngai na bajournaliste oyo toza na bango eloko na maboko na yo nzambe mpo ozali nzambe ya solution mpo ozali nzambe ya miracle na tango soko lobi ozwa pema na yo nzambe tokokumisa yo tokoloba zwa na yo mpo eza ya yo mais muta mokili oyo akoyo kozwa pema oyo nzambe yawe tokotinda moto molimo santo ekotake tous les 4 coins ya ndako bisika tozali nzambe na beleli yo na kumisi yo ezali na kati ya bapotre na yo oyo bajournaliste ozali na kati na bango tozali na bango elongo ntina suka mpo oza mokonzi ya bakonzi tika te kombo na ezwa lokumbu okonzi lokuma na se lokola ya likolo amen. Seigneur merci. Salut et bienvenue sur RD Congo Info. Merci de votre fidélité. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur ce site pour vous présenter l'émission Vérité Polélé Centricage qui reçoit aujourd'hui Sœur Agnès. Sœur Agnès Azali, Sœur Oyo Aye Sika, dans le milieu musical, donc Azali, chanteuse chrétienne Aye. Po na ko changer makambo ebele ndenge moko alobi na kanisi bolanda ki
na émission na yena Dani Bokombe Tsunami batu bakamwe batu balobi nanu bamona te donc eningisi mokili mobimba ya mwana lelo na salaki nyonso na zoye po apesa biso ba réponse na mituna oyo bino botunaki biso. Donc sœur Agnès mbote na yo. Oui, mbote papa. Ça va? Oui, ça va. Donc bino mo bomoni donc sœur Agnès ngana zali awa na botunoka mituna na ngai na mituna oyo batu oyo balandaki une émission na bino na Dani Bokombe ba mituni po bakamwe penza na kokamwa. Donc sœur Agnès yo tolandi une émission Dani olobi yo ozali chanteuse chrétienne mais sapologue yo wita na sapologie elingi koloba nini ko expliquer bato bazolanda biso. Ndeko na pisi bino mbote batata wa mama bana belenge na pisi bino mbote nazali sœur Agnès donc nzamba tindi ngai ndi na loba bino butu moi nzamba tindi ngai nzamba zolobela ngai yango nazoya tango nyonso na émission ya papa Sezangadi na mama Dani Bokombe ezali te parce que ngai ndenge nazaro lata et puis nzamba alobeli nga na charge ya kutema nanga na ko changer kolata na ngai te parce que je suis né avec les sapes. Donc ngai ezate que ndenge omona baninga musu bazala to sambela balati maputa ou be balati nga lata maputa te na mo lata maputa kanga na mboko France mais ngai nazali né na sapologie donc na kotika la peka na sapologie nde na osambela nzambe na kotika kolata na ndenge te parce que na osambela lata maputa ya occasion kolata mais na message lata donc na okumisa nzambe na ngai na ndenge alobeli ngai na kumisa ye mais alobeli ngai te ke o na lata maputa li susu ba misusu balata maputa wana eza bango nzambe alingi balata maputa na bango mais ngai na kolata ndenge esengeli même kala mingi te na kosala religion na ngai ya basapologie ya badidio nzongo na barwaza muntu oyo basapologie ya kalako bavie wana ifo tozala na bango elongo mais nzambe atindi ngai mpona elobela baoyo bayebi te ke azali bayebaki nzambe asalaka na kati ya mutu neti. Donc tomonaki na émission na yo na Dani Bokombe ozalaki ko se gêner même pas c'est ba griffe na lobi sapato yo boto ezali soki marité soki nini bongo lelo ndenge obeti parce que oza sapolo ndenge obeti biloko nini boye te na zabo papa na Nazara Zara ndenge azaboye ezali te ke bamona Zara mais bazomona nde motema o nzambe ndenge azolobela nga donc nde naza boye na sapologie nakolata na classe nzoto na nga na lati na kumisi nzambe na nga na kondima na ngai yango moto ebikisa nga omoni mais kolata ezali te ke parce que nalata maputa mpona yamuta masumu nasala masumu mpona asala bato mabe non ngai na moto na kolata na ndenge naza kolata na ngai nzambe mpe akoti na kati na ngai nazosala ye na busolo naosala ye bamisusu te bazala alati puta mpo aboma nzoto na ye asala makambo masumu azobina mibali ya bato epuis abomana akosaka ye aosambela mais non mais ngai naosambela na ndenge nazokolata nakotika yango te mpo ezali sap nakotika yango te mais nazokumisa nzambe okolinga oyoka ngai nakoyemba na ngai kondima ne nde moto kobikisa ye lokola nga mpe kondima na nga moto ebikisi ngai na ndenge nakokumisa nzambe na nga. Ok, sœur Agnès, loko mosusu bato bazalaki choqué na émission oyo osalaki yo witiko ya sikoyo il faut ozwa ndenge bango bato balobaka il faut ozwa exemple na bato déjà oyaki kokuta mais bamoni na émission wana ocritiqué Lombongo fingi même Marie Misamu olobi ke bango bazosala nzambe te bango bazosala misala mabe donc bango bayebi kolata te bango bazali donc bayaki na masolo wana mpona kobotola mibale ya bato pourquoi ozozwa maloba ndenge ozoloba na baninga na yo oyo okokuta bango na mosala baya baninga na nga te nakozwa mpe baninga na bango te nga nzambe azolobela nga bango tama bana misala na bango so ya nzambe so basala na ndenge lokuta ye mpo na nzala nayebi te me nga nzambe alobeli nga ndenge bango balata maputa wana balata maputa me bakosela nzambe me ngai nde nazolobela ma na nga boye nakotika yango te parce nakokumisa nzambe na nga ngai nakolata na ndenge esengi na ndenge nazokolata bango na ndenge bazolata so batikaki bakotaki maputa wana mpo bakosa bandima nzambe me ngai eza bongo te ngai nakokumisa nzambe ndenge akoti na kati na nga nde naosalela ye nakolata na ndenge nazokolata
na kotika ngote po eza kitende na kotika ngote po na komisa nzambe na kolata ndenge nazolata na kotia barouge na ndenge nazokotia eza te parce que na komisa nzambe azolobela nga na changer accordément non bango bazolata ndenge wana te esi bango bazolata ndenge wana balata batini balata nyonso mais parce que komisa nzambe balata babuku babombaka nzoto na bango bakosana mibale ya bato non ngai naolata ndenge nzambe azolobela nga alobi ndenge na parole alobi nga na yemba ba bayebi te babinela ye mais ngai nde nazolata nzambe alobi nga bongo te ngai nakochange koyabiyema na nga te naolata ndenge nazolata nakotia barouge mpe na ndenge nazokotia mais babubu nakolata yango te mpo bakokosela kotanga mingi tala bato mosusu mbongo ezali te bakokende na église mpo asambela nzambe aza na bapromete mpo asambela mais bango bazosenga bango bambongo osenga bango maboko na mitu mais bango bato basusu basenga bato maboko na mitu mpo na nini babebisa na mabale ya bato akobebisa libala ya bato bakomona bazwi mobali ya bato wana po amonike mobali wana apesa mabonzo ebele mais non tokokumisa nzambe mpona mabonzo te tokokumisa nzambe mpona bosolo mpo mpasi elikeli biso na mboka Kongo ifo tokumisaka nzambe mpo nzambe ayoka biso mawa alongola biso pasi alongola biso souffrance mais nga so nalata boye nakolata ndenge nalataka parce que meme nakobenga vie nanga badidio nzongo basapologie baroza mutu na vie nanga aza na belgique osoki banani bango tu bakoya mpo bango bakumisa nzambe na ndenge ya sapologie eza te parce que nakokumisa nzambe nalata maputa wana mpona bombaka masumu na nsima mabubu wana te nga nzambe alobelanga bongo te mpo azobelanga butu moi. Donc c'est Agnès omoni te ke soki oza kosala mosala parce eza mosala ozosala koyembela kolo il faut quand même elateli na yo eza na exemplaire mpo na kochoke bato te parce que elateli oyo omemi oyo ezali neti mwasi moko azoluka na ye mibali aye na ye kolakisa nzoto na ye na batelevizio ngai ezali te parce que nalata boye mpona oluka mibali ya bato nga moto azali na libala mobali asalinga mabe kutu mpo alianga nga nakimi refuge mpa nzambe nayeluka so mobali nga nde nzambe atindi nga mpona dirige bango bazosala mabe nzambe atindi ngai mpona kumisa ye mpo baoyo bakoyoka mpe mawa bao baza na mpasi neti nga tokokumisa nzambe elongo epuis eza ntango tokokumisa nzambe ezali kolata te ezali motema motema nde moto esala motema na yo nde ya sanduku motema nde moto elele mpa nzambe na masumu osala oleleli nzambe asali na kati na yo ezali kolata mpona kolata te kolata ya rien à voir eza mpe na moto alati babubu wana azopeshe nzambe me masumu aza nango oyebi te ezali mpe neti nga ntango alati boye ya motema na nga moto ezolelela nzambe motema na nga nzambe akoyoka mawana oyo nazosenga na ye eza te mpona alati boye nde bato bachange comportement na bayeba ndenge balatala na ndenge ya boye non ezali ozokumisa nzambe motema na yo nde moto akolata ndenge alingi meso aza na motema na ye mpo akumisa nzambe akoyoka ye mawa eza te mpona kolata babubu nasala masumu epuis siko mena nde okende epai ya moto alata babubu ezali nde nalati ezali sape nde eza nzambe azokanga mawa na eleli nga na ndenge atindi nga nakumisa ye na kokumisa na ndenge nazalaki. Donc ce qui on a comprendre bien sœur Agnès donc bato bakotala yo balanda elateli na ote balanda motema na ndenge ozala na makambo nzambe atindi mais sœur Agnès yo ozoloba passer quand même tomoni yo na internet yo mosali na nzambe tomoni yo na studio na joli mobiel on appelle simbote le leader naturel oza kobina musique ya mokili oza kobina mpenza on dirait moto aza na bar ba journaliste oyebi place wana koseka yo mwana nzambe parce na osalela nzambe boye donc nakomika nzambe makambo mokili soki musique eye nakobinela nzambe Jésus t'a dit qu'il a fait ta maman et Maria. Na canali t'a fait ainsi là qui. Jésus a bien quitté. Mais azay mo sala nzambe. Azo péché. Azo mona nyonso. A bien qui danse na canali, a kata qui danse. Yo bien qui kuna. Ah oui, Jésus a kata qui danse on dit matin, na ba Jean na ba Judas, bien qui na ndenge ngoma. Et puis nga nyeso yo vraiment. Makambo nzambe azoloba. Tolobili ba oyo nzambe alobili ba makambo edimina lobili ba ningati. Mais nzambe apekisi ngati ke na bini na mokili. Pour ceux qui rumbe yepe na simbi na na bini ezate la sel basumu ezali nzoto ningani nzoto koza na mawate poto mona ope oui nzoto koza na mawate ponga nzoto koza na mawate ya ba ancien ya ba Kofi Olomide ya ba petit na mamboshi le passe to mona ki yo na ba oui wana nzama apekisi te wana nakobuka nzoto ndenge na lingi wana nakobina parce que nzama to bilanga teke kata kobina nakobina na ngala nyeso ndenge ni na sele kopute eza nzoto ningani nzoto koza na mawate so ozala nzoto na mawa problème yela yo
Mais tant que vous avez toujours la chose, vous avez toujours commis ça, vous avez bien appelé mon kili, vous avez bien mon kili. Mais la fille mon douté, n'a pas mon douté, ça dit danse. N'a pas beaucoup de na lingi, mais ça n'a pas de dima. Ça n'a pas de dima l'ensemble. Et ça c'est parce que vous dites l'ensemble, vous dites Robina. Vous Robina n'est pas lingi papa. Bien l'ensemble, ça n'a pas l'ensemble na solo, mais pour nous ça c'est Robina té. Ok, mais sœur Agnès, nalandi osiko nalingi au bateau la biso na RD Congo Info. Parce que leur mbongo critiqué, Marie Nissam critiqué parce que donc on a nazo akene ba bubu na bango ezo généo mais yo ndenge oye siko yo okutaki bato baza déjà kuna eloko nini yo okomema ya sika o ezalaki te. Eloko sika nazo mema parce que tant ba osala makambo nzambe na osambela makambo nzambe be na oyembela nzambe. Tosi mabatanga na maboko na mitute. Tosi mabango surtout maboko na mitute. Tosi ngabango bambongo te. Po mutu so ayepa na yo sambela nzambe azana pasi wana azana ngo azangi ayepa osambela ye okumo senga bambongo. Okumo singa bango ona mutu. Okumo so libali na bango. Mais dis mes volonté. Papa journaliste dit mes volonté à mutu. Dis mes allez obligé te oza forcément te. Et ça une volonté à mon temps de toucher bien na subo ina ke peta nzambe na boy mais ça t'es obligé ba ma casse ba te battre na ban pas ça na ngoma ke tika et ça une volonté à mon tout ko tele ba te obligé ba tine ke ya o tiambo na pas parce que tant que vous pas na yo biso ba liaki na ndo parfois c'est mon les athées si comme maintenant ba obligé ba te ke mbon to tekini to we misala na France comme na donc dès ça ils sont montés en bon côté azana bon côté ba obligé ba obligé ba tanganité ba si ba batama boko na mitute ya mwanza ba lingité ce qui va ça dit que bozo bomba makamana bina ba sia ba bubu bo bomba comme bo si ba batama na sia na mitute bo pour ça ba mitute mitute comme bo chauffer ba mitu bo si ba batama mbongo exactement que yiba si on ngande na ile idéologie na ngai nzamba tininga tika to kumisa nzambe na busolo to sala nzambe na busolo. Boti kosinga bato ya mbongo et puis na sengi na bino ba mama bofunga misu na basala nzamba basenga bino ba mbongo po mbongo ekomi ya pasi ya 4 saisons en France bofunga ba misu na mama mbongo e mbongo ezate nzambe tango nzambe ba Jésus a sala ba mater na ye azosinga bato ya mbongo te Jésus azo péché au fele mais pour la nibiso to komi ba mbongo pour la nibiso to komi kosinga bato mbongo na mitu pour la nibiso to komi kobebisa mabala bato. Si tu as un mobile bataille na mbongo taina moi c'est une église il faut pas se couper le one si comme moi ça comme na passe na ban moi ça comme na souffrance na ban si on nzamba tindi ngai atindi aponi mutarbi na uzo mutatimidité nazo mutali boma yo ayebi nyonso ya ngai comme Jésus pas soki Marie Mandala ya nga pe na ko bimanza batinga na busolo na lobela bino boye bakela solo azali donc botika basela nzambi tranquille. Donc il y a pas au moins sapoté bon mon kondima na ngai bon mon appel kondima na ngai na zo loba na ndinga busolo ça vient de lui parce qu'il m'a tindi ngai pour passer na zalaki nango basala ki ngai pour na kufa olenge na kufa menza bazongi singai pour na lobo olenge na bomba ngo tant na fandi na ndaka zo bilanga tous les jours na la tête c'est comme na zui kulunzi donc nyoso ba bilanga ngai nzamba zo loba ngo pe na yevo ma papa na yebisa bino nzamba zo loba na kat ngai. Donc ils ont dit parce que bango balata ba bubu ngala lati wodo munda munda na ndenga ngala ye na ils ont dit ba fingi bango te mais ils allaient malamu te ba sima ba tambo na mitu na ba bubu na bango bazo kosa ba na péché ba na ni bala to si ba ke sima ba na mitu ba sima na mitu te. Ok, donc sœur Agnès, avant de marquer pause muke topé ma muke nayokaki olobi likambo ya basapologie donc ceux qui na comprendre yo mikoleko ya tokoki ko retrouver au sein l'émission na Didier Nzongo au sein l'émission na Nikes Bayaka au sein émission na Jean Muzenga HD do yo na bango do bossa la émission et dans bossa la émission pour bango ba grand s'appelle à Kalapi ba s'appelle Nzambe na ba roza muntu wana donc ba vie mo boy ba yebi idéologie ko lata depuis ba yebi bilele donc ngape Nzambe atininga comme to kumisa Nzambe mutakala te to kumisa Nzambe to lata ndenge to zo lata to sala timide ndenge zo lata kumisa Nzambe okumina ba bubu non lata na ndenga non lata te to za ndenge non miniji te ata balati miniji bata balati soki nini ata balati kolan ya bondima papa journaliste ya bondima na yo te obikisa yo ezati kotala kolata te kotala kolata te ezalaka vraiment kondima na yo te obikisa yo eza kolata te papa image non, image a rien à voir. Donc,
donc ezali nde kondima na yo mosala nzambe ezali olata ndenge olingi me kondima na yo na kopeshe na yo oyo nzambe atindeli yo eza kolata te ke olata babubu mpo osala masumu osala mibala bato bima na bango te ya bongo te nde ezali kondima na yo lata ndenge olingi me kumisa nzambe no na busolo pour ça na kati na bino ndenge asali na kati na mama Niès. Ok, donc bolandi sala Niès alobi la telibo kipe et la telite botalande motema ya nzambe ndenge eza na kati ya mutu oyo aza kolobela bino neti ye azolata boye me bokipete ye ayebi nzambe butatindie. Donc toko continuer émission oyo me toko demander na régie to marquer une courte pause publicitaire, donc Tokozonga na quelques instants. Donc restez connectés sur RD Congo Info. À tout de suite. Quel soba mobile oyo azo donki azo ebate rido eza polele nazo mona ye bolole mobile oyo vraiment banda bimaki banda tongo akita Ozokende wapi? Ozokende wapi? Pesa na mbongo. Pesa na mbongo. Il fallait le côté, il fallait te faire. Faut te faire. Aussi mis le colo. Membre, aussi membre supérieur. Voilà le colo. Oni. Oh, cadeau na menaki. C'est Pela TV. C'est Pela. Omono lomoni ngakanda. C'est Pela. Na sepeliko. Esa nini? C'est Pela TV rotela ça yo compatriote solo. Je ngangai, ngana combattant. Combattant aux autres biloko ya Bilal. Aux autres biloko ya France. Aux autres biloko missionnaire. Mais combattant solo, faut te rappeler déjà mboka. Oh, obike na sepeli. Notre compatriote na ilio. Na sepeli vraiment. Ngadios. Na sepela TV kande sili Éviter. Donc mbonga bana kutu ke nomela na yo lisi Ah nakamela. ke nomela Kota yaka to kota mobali na nga yaka ouais. Va. De retour sur le plateau, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre dans un instant, vous êtes dans l'émission Vérité pour les centricales du grand prêtre César Ngadi. Aujourd'hui, je reçois Sœur Agnès. Sœur Agnès, Oyo, Aningisi Mukili Mobimba, Namakabone, Oyo, Aye Nango Yasika, na basali na Nzambe, na bayembi na Nzambe, ya ye, na luki na ye, ya sapologie, alobi ye sapologie, aotika ya mote, bolanda, image na été mais bolanda oye azali koloba. Donc Sœur Agnès, donc lelo olekei karaté et pas ya collègue nanga Dani Bokombe osolaki makambo surtout bengi biso susu mbambo lobi ke olalite ozana likambo moko ya koyebisa na bato oyo bazolanda biso lelo na site na biso internet rdcongoinfo.fr. Oui papa journaliste donc nazolala te nzama zobilanga makasi surtout lelo vraiment na 3h du matin na lali te na mona ka lumière moi ekangi kuna mato ekominga ekangami neti tempa moto efungami na kumi na zwi neti nini moboye donc nzama lobelinga ke mama Agnès ngala yo ozolala lisusu boye natindi bolalo bien ozotala tala bana oyo bakombata soki bana bakombata ngai bakombata bana nzambe makaso bilanga abi bana bakombata bamoni pasi mingi tange koki bana bakombata oyebite ke mokonzi aza na kati ya bana wana ngai bana bilisusu nzambe abi nzambe yo lobake bana wana bakombata banyokomi mingi metange koki donc na mboka France oyo mwana na kati ya bakombata mokonzi aza na kati wana donc botie maboko bokumisa nzambe bana mwana oyo na ta mokonzi oyo kokina mboka Kongo ezali mwana wana kombata ngana bina tuna nzambe komo ina nzambe oyo tuna ngai bana bakombata babundani mingi tange koki na ndenge na biso pe tange koki ndenge balima bomona mobile na yo tango pe koki yango kumisa ngai omona kati na ndenge ni nesali mais na pesi yo maloba ke bana wana bakombata babundani mingi mais moko azali mokonzi na kati ya bana wana. Donc Sœur Agnès moni ezalaki makambo ya kosambela tokoti mpe na politique eza makambo moko awa na diaspora balingaka kosala eza makambo ya politique te mais ezali vision nzambe atindi yo kaka solobi vision oyo nzambe atindi na makambo ya politique soki nalandi yo ozali koloba ke donc na mboka na biso ndenge baélection ezali koya
président oya oya wana azo uta wa azali mwana combattant azali combattant awuta azana kacha bana wana po bana banyoka mingi donc nzamba lobi bana banyoka mingi tango ekoki ndenge kinga pe tango ekoki pona kumisa ye na yembela ye po babina. Ok, nakanisi bolandi makambo oyo Sœur Agnès aza koloba ezali kaka koengage ye moko alobi amoni yango na vision lelo aprécise na heure na 3h du matin makambo bayebisi ye na Nzambe. Mais Sœur Agnès doso tolandi ndenge oza kolobela makambo na yo oza koloba ke Nzambe atindi. Oui, parce que azoloba ça vient de lui. Mais sikoyo est-ce que bamisusu wana Nzambe alobela bango te kaka yo te nayebi te Nzambe na bango so ya ndenge ni menga Nzambe alobeli nga yebi tina po Nzambe akosala mutu liboma te akosala mpe na mutu azaka timidi te Nzambe atimika nga liboma mpo nga napanza ngo bien ya neti naopanza likita te do naopanza sango mobimba ndenge Jésus alobaki bosala sango na nga mokili mobimba yango sikoyo aye mpo nayebi se tonyokami mingi ntango ekoki sango nde apesi nga na 3h du matin lelo yango wana yango nasalaki naluka bino. Donc, Sœur Agnès, tu as commis vers la fin de l'émission Nabiso. Donc, avant de pesa yo, parole na yo asuka, na profiter pour na pesa mbote na baleki nango bazala na Belgique, na tangi wana Christian Londolé et Jean-Paul Matadi, sans oublier d'Écosse Mukoko. Sœur Agnès, tu as commis asuka message ni nos anamo na bato bazota la biso lelo na site Nabiso rdcongoinfo.fr. Message nazo pesa na bino vraiment. Nanga Agnès na yebaki Nzambe te mais ndenge azolobelanga butu moi vraiment bomona ngo liboma te Nzambe azosala vraiment na kati na ngai azobelanga makambo ebele mais mosusu nakokoma ngo te parce que azoloba parfois na balangue na yebi te donc nakokoma ngo te donc makambo nazolobela bino Nzambe azoloba makambo ya sola telemi mpenza tie mopanga na ye nayebaki teke nakosali na ye mais na oyo ndenge nazalaki na ndenge nazolata nakotika ndenge nakolata te nakolataka ndenge nazolata mais maloba na ye oyo azotina nalobela bino donc nako soki surtout so nabombi yango nazolala te abi yo nayebisaki oyo nayebisi olobi na bango te ngai mpe koloba wana naloba ndenge nini okomona ma mosusu omoni nakomi neti liboma na kati ya ndako donc Nzambe azotelema na ndenge moko vraiment soki bandeko bozanga na bakolobakaki vraiment Nzambe azali Nzambe azali azosala vraiment na kati na nga na ndenge achange nga boye mama nanga mona ondima te ke nakozala boye nga mona ningali ya pao mobala ningali esanga pao mais naza vraiment vivant donc grâce ya Nzambe na ndenge azolobela nga ndenge abombi nga asali na kati na nga na ndenge azolobela nga surtout 3h du matin adelifi komona ndenge nasalaki nga bi Nzambe nakomi lisu na politique na kati donc Nzambe azoloba mingi donc totelema ezanga sekite ezate ke o parce que basele wana boye basele wana yebi bango te namonaka bango namona bango bao esala Nzambe mais nayebi te kati na bango esali nini mais Nzambe na kati na ye ndenge asali nga ndenge azolobela nga abina pompe bango naloba oyo nazomona nabomba te yango nazoya koloba ngo ntango nyonso oyo alobi na nga surtout ya 3h du matin ya lelo ya bana wana banyokami mingi donc ntango balobi ntango ekoki donc tango ekoki na kati na bango mokonzi aza na kati donc Nzambe nayebisi Nzambe siko nakosala ndenge abi kende kolobilanga yango naye koluka papa César ngadi na mama Dani Bokombe nayebisa bango makambo Nzambe azoloba donc Nzambe apesi bino mbote napesi nga mama Agnès napesi bino mbote mokili mobimba na liboma te me nakosala Nzambe nazalaki mosala Nzambe te me Nzambe nzoka nde aponaki nga nayebaki na nga te mpo moni nyonso tia biso na maboko kokufa na biso nyonso ezala maboko yo ndoko dirige yango vi na yo ndoko dirige yango Nzambe asala nyonso na maboko na biso toza ne deja na yango donc biso bato kodirige bavi na biso mais Nzambe asala na kati na nga na remercie ye ndenge azongisi nga mpona alobelaka ye makambo oyo azopesa nga mpona bato donc Nzambe azolobela nga papa César donc yango nga mpe na koyebisa bino oyo Nzambe alobi ezali te ke oyo alobela moto asala non mais Nzambe atindi nga mpona alobela ye donc nakotika idéologie na nga te ya kolata bomona kolata te mais kondima na bino yango nto ebikisa bino ndenge ezobikisa nga. Ok, donc bino moko bolandi Sœur Agnès alobi na suka ke akoki kotika jamais idéologie na ye wana ya sape ya kuvuata ata lelo akoya devant na bino mpona kolobela bino makambo na Nzambe koyembela bino musique chrétienne mais idéologie na ye
akotika jamais. Donc sœur Agnès, merci ndenge oyaki kotala biso pour na émission oyo me yebaka ke tokotika yo te tokolanda yo merci papa na suka place makambo na yo ezosuka parce que nzambe aza bomoi. Ok, merci, c'est la fin de notre émission, merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans le plus bref délai pour de nouvelles émissions sur notre site internet rdcongoinfo.fr. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, toujours Clébois et tout le monde est d'accord.